makambo ezande na se tya biloko na se seke bien adomu yololo pichuki banda nzamba matete Boss Mayo Salvador ekayemela Luanda nous avons l'ami donc votre notre Saint-Esprit ça va toujours match toujours qui tokomo aussi na kati ya site na bino yango www.potonapoto.com ni sera bino toujours toujours la bino ba leader oh ba sala rapena fier ya mboka na biso ya Congo oh vraiment bazo beta beta musique ba banda ko beta banda kala banda bazaka na ba orchestre moko boye ti lelo patron a se pesara toujours bino ni sera bino toujours na sera bino ngado bata solo oblomo boyebi oh ye moko na sera bino ningi boté ma jalobaka ba pour la me ba ni mata banda ko beta beta bango tu banda kala c'est qui ngata ba mutso do beta bino bo pour la me bo ni marape toujours mais ba pour la ba ni mati c'est Didier Lacoste Muketonga Didier Lacoste Muketonga abanda ko beta beta bango so ba pour la me ba ni mati ngata sera bino toujours ndebo mona ba image na kati ya kin oka ya mukie serait na Tchèque au moment qui m'a Didier Lacoste plein à danser botu na owana no yeka kopa c'est Didier Lacoste le auto zomba mo prochaine fois deuxième première fois toujours qui est ils na kati ya studio le deuxième fois toujours na kati ya nzela ba Didier Lacoste flo landa landa ye bien tournage à clip na ye alors tourner quand ça no bientôt bozo la générique na ye et le ka libosé zo bima demi ka zo lo bato zo peut ba ma solongo zo kenendenge ni ba msuba inga basaka ndesi ote ba profiter na succès na ye ngala ebité ngala ba na bom nanga mais to beta toujours kaka to ba masolo ya Didier Lacoste ezoleka ndenge nini beauté image l'accent ba mona Muketonga boni idée merci masalanga merci nenga yo soutenir na tournage à clip à Mambo Masia na monika oye donc tala famille aye quoi donc to beta beta ba banakala ba pour la ba ni maté oh, elege. Dans la bosse d'Oma, nous avons belé donc. Patron. Quand on dit patron. On peut vraiment déplacer des espèces pour dire la cause. C'est bon, on a un clip à qualité. C'est un patron. On a bon un combo. On a payé un bout. Boye pété. Et talibino. Boni patron. Merci beaucoup. C'est Boston Doma, Mtambong. Boston Doma. Papa na Keren est ici. Bonizo. Non, d'autres qui toquent, d'autres malamu. Ouais, na sepeli au mon abino na sita munene. Poto na poto. Toti na kosa clip ya album corps de cou. Super conscient, c'est Mambo Masia et Didier Lacoste. Donc tout juste au salon quoi, tout bimara bobu tout kutana bino. Donc les a bien tout développé, bon en famille, ça fait toujours du bien quoi. Didier Lacoste a monté na bino. Star munene na mboka na biso Congo. Donc photo soutenir pour ni l'amboka c'est que liboso quoi. Voilà. C'est l'amboka c'est que liboso. Voilà. Merci beaucoup nous sommes gars nous avons mon co-leader Didier Lacoste. Mais c'est Didier Lacoste. Batu bazolanda. Ba mona ki déjà na kati ki na ba karibu va être dimanche wana. O pesa ki le qui image na yo plein studio. Aussi batu que je préparer bloc za na moto et zo ya kayate. Mais bloc za na moto finalement ekoya quand. Merci Massalanga. Donc, na milito biloko dans la moto comme frein prêt. Donc ça veut dire que nous avons la dédicace, nous avons la chambre sous na Bongsawa. En temps nous avons ça la clip. Pour nous avons deux albums. Moi bima na mai en avril là tous on a déjà annonce déjà un premier clip. Donc plus tard le 15 mai ça déjà sur le marché. Vente à ligne au banana fin début avril et puis na décembre on a super conscience. Donc on a des albums corps de cou na super conscience. Et on a eu moins de temps na poto 2-3 mois boyer pour nous appeler temps quoi. Mais yo habitant au biso to betra na kini bazala raté hein. Bazala raté ba ko sara ba to na poto trop. Ya on obino tout la sabango qui est tobi boulot yo. On te suis moins de temps mais siko ça va donc bientôt là ba ko zo album wana. Voilà. Mais monsieur Didier Lacoste, mais pourquoi préférer deux albums à la fois? Bon, moi que j'allais d'être dans world music, donc moi que j'ai musique, on a mis en français, le là, on ne suit pas des fois la route des cimetières quand on a des décisions irrévocables. Viens mon secours.
ya basili kaneta ba chagrin na katika po bato ba badine babulu ya basili to chagrin eza lokola mona me wala ya oh melina balele oh mokolo biso tokozonga tokobina elongo na DJ Lacoste on va danser bon wana ba fille ba yembi donc ya black te donc vraiment à part wana oyo mosusu ya biso normal na ndenge tobinaka biso oyo ya kolongola biloko nyonso oyo ezoya kala te donc corps de coup. Voilà, toujours. Merci beaucoup, M. Didier Lacoste et Babi, toujours. Il y a d'autres CPC, Bisso, toujours, dans le monde entier, Bisso, tout CPC, toujours. Mais Didier Lacoste, on a des fanatiques, on a partir de Kinshasa. On a fait un joyeux, on a Kala, moi, tant, et on a coupé sa matière, moi, on a bien contre-temps. Mais M. Didier Lacoste, bafantik no bazolela trop bangai babamoni Didier Lacoste bayebi olo bakamingi te Didier Lacoste bazomona yo bozosala lokwa moi bachange de parole na ndeko na yo moko boye bozaka na ye chez monsieur Ngiama Weranson elo ni bozowela vraiment na ye nga na sala échange de parole na motu te et pas venendo yo okutanga na tournage ba bulu nga si problème ezande batu bazolinga nde bakota na ngenge na ngai po peuple sei na bango na makambo na bango mabe bango moko soki bazwi mwa ndako basombi bazwi moto elongi lokola wera batie bolobi yango te mpo nani et c'est ça bien nga nalobi yango te nga nafingi motu te natongi motu te yo bosani motu afutelako bia poto koma na Londres ofingi ye ntango napesi yo conseil osiliki ata yo moko ndeko na nga sikoyo okomi yo oyiba musicien na nga oyebi nga te nga na Didier Lacoste yo nde wana motambo wana kodo tant que tu bon musique c'est qu'il y a ça on base na ndengwana baza be ndengwana c'est lui qui sait ça piquer connaît l'affaire na fingi mutu te na tonga mutu bona nga na tondolo na kuna nga munoko nena loba ke to sala musique oh na façon est bien to sala musique te ponga na bana ko soma benda ko kala pona ko relaxa peuple obike na jour de solo nga nganda et pas mambo garçon mon solution na sisri pour le soyez bien maman sia on c'est l'enzembo to fandi boy maman lobi nanga mais Lacoste eza lokola nga mambo masia na sali nganda ndenge bato ya kosoma ntabadi robo lobi nga na sombe veste na frimele mutu wana na tout mengra donc nga ndenge naza mambo funa ona mambo zefsanga nga na miso na bango jipe mindia na sita mosampai o to benga ke ndenge mo alobaka comment maman na bisi sita ngabi o comprendre sita bia na komi donc mutu asali nganda soki bapesi yo 10 euros na biso ba client ko décevoir biso te pour na 10 euros na biso donc yo to comme nango 100 euros et ça pour na biso peuple donc biso ça do sala to ba ko pesa peuple valeur nga na pesa ka bino ba communiquer bato bo sala ka biso li mandingo za je te dois beaucoup de respect na ce tournage na kati pona ya ko zong c'est là ba mituna na obeyana comment donc bino ne bo sala ka biso petit nga DJ Mel nga beta ndule wana nga lelo Didier Lacoste mfama mutangi na kala fa bango nyos nga boudé fona na miel bien fona na piroger bien fona na selezino bien donc ça veut dire que mo ki les a bongo donc faut ba vivre na bato voilà yo quand dit sur ba ministère Didier Lacoste prochaine fois dans la yamba ki yo nayebi ke yo na collègue no bozaki na ba relation ya bien collègue na na non na collègue belé naza pe bien na ko tanga komboti parce que c'est émission nga puis émission à Didier Lacoste mais collègue na yo o zolo ba ki si ba ine déjà super animateur na yo peuple to na belo mo bien na bi peuple elingaka muto so asaleli bango musala oyo bango baponi ndenge yo zolo baboye yo bo peuple ndimi yo peuple soki ndimi yo il faut donc c'est la bango pe musala oyo bango balingi mais ça te comment ko sepelisa comment ko nyonga peuple non ngane nazawa na sala musala pona peuple bato balinganga donc na sala pona bango balinganga kaka bakoni olinganga ya te na sala ka bango passer c'est ça le problème donc ngana lobike normalement Didier Lacoste a sala musala pour population pour la mélomane au balinganga mais c'est pas pour insulter les gens n'était toujours comprendre donc musala lelo ya musala malobate ya musala be preuve
Quand tu as ce que basali nzembo ba fulio ba fingio limande nzembo ça le succès. Au moins tu vas nzembo na c'est succès. Voilà, merci Didier Lacoste. Mais Didier Lacoste joue dans studio na mona ki ni moko générique moko animateur na zo boka ki moko boye tsuki basila suki ndenge ni. Ah, petit na ngepaka. Ah, petit na mystique. A beti loko moko na ebisio. Donc Blaise Kalati na fi du site donc ba pese créant. Balobi soko zo teka biloko na teka mité. Il faut aussi la population. Population linginete. Tika ya na calme. Ya ngomoni population wololi bango wu, petit na bongo. Population wololi bino wu. Ay bo l'accès musa, bo l'accès musa. Atie siko liboko boy. Comment des populations tant petit atie. Atie netike batu moko boye, basa mikuse boye. Oh. Donc on a yene peut-être ça. Cri na yene na ngona, wala ngate. Donc polémique te donc population balingi na bango te. Balingi na bango te. Voilà, merci beaucoup. Njaki ka moi mukie to ba Didier Lacoste le ronya zanango makila ndako le banini, c'est ça. Toujours le autre na masolo pourquoi il y a Didier Lacoste ndinga zo sa album na ye toujours continuer toujours na Didier Lacoste. Tu vois qui album a dit la cause, c'est combien de titres? Ouais, le boss a 10 titres. Ouais, monsieur Sonar super conseil c'est dans 6 titres. Voilà. So donc qui on a ça qui tout doit quand même générique na marché tout ça encore. Donc début mai et début avril donc avant donc mi-avril déjà ils assurent le marché. Voilà. Ah ouais. Voilà, tout comme sur un bus tout comme moi Didier Lacoste parce que je suis en plein tournage à continuer ba clip de la possibilité sur un message à ce qu'on va faire qui non. Yo bikarat. Donc na pesi mao di voulé maman na ndista petite mobo danser petite na biso mobo. Puis petite sœur na pesi mbo na jubek maman masi à président na Lille Fali Benandi tout petit na ngayo yebi zalawana. Ala sa matundu yebi sa ba mikosi. Donc to yebi formule na biso. Ko kanisa te soko keyo landi balaxo formule ne yango wana non Maroc te to changer côté to tikela bino Maroc kota basi na bino Fancy Mundabi pile petit zo mayele Cyril Kina président docteur Songabao to bosante Katimbi et John Tieti sans été la général Barbosa mi gagner ma petite image toujours Papi Chico yo yebika modogo monga la fils Dumbe Nzemba Mobimba Didier Lacoste. Qui n'a générique ou on est dans la commune. Didier Lacoste. D'abord c'était pas nous dire puis tu banda Rivango monte mon ali, banze mo la noko la Michuri, maman Masia, Rachel Maninga, Papi Kapai, donc banze mo belé, banzeni tentomo, Jobu Mbala yebi masanga na Jubek, donc toujours. Voilà. Merci. Voilà, dès ce que tu trouves dans Souka, manga ko sela nga kapela moko, ou sela nga mko suna na studio. Il y a Eli. Ah, tikala mokili elingala ekeye. Sakana mala muloko lozana posa vio sakana kaseloko moko na kosenga mfumo batela kanzoto soteza moko basomba kate Boston basalisa kate na bamenizie poyo salisa Boston domae bita Brigitte tekayo mama fweni Misona biso foki toro mona kabilo kwa lelo Hasi alobi tolobi kuna foki mise mona kate Ikenga na pesa yo bolingo teka Brigitte zanango je ne sais pas lobi nengo ekoza la jirimbo ya prometa yorie Poma loba moto lobi evaria kanabona benga ma farceur Foki toro Zala okei soko kutima ina nzela Sosola moya misonanga ye Didier Sosola moya misonanga Aline ombolo Sosola moya misonanga bita mafeni Sosola moya misonanga bostana moya ya Sosola moya misonanga Ali Ikenge Frida motema basi Adoye Yolo Je salue ma fille grâce à Yolo nga Didier Beaucoup nous sommes dans Souka émission na Bossanité les privés prêtés à danger allemand André Petotan
nakati Allemagne ouais c'est Boston Doma papa qui vient d'être ici Ntambongo Ebele le big boss. Merci beaucoup na bosanité André Petotan nakati Allemagne bambo théâtre vena ngambara kuzia masidodo bambo théâtre Serge Kassiama bambo théâtre Goffin Image réalisateur à solo saka nango réalisateur à solo saka nango bote kindi bote fela konza ba image na bosanité babile pire le qui me reste venanga dino image bambo théâtre sika vous avez pendant sango ya Congo basta makasi bambo toujours divine Mutombo bambo théâtre esika vous avez divine Mutombo bambo théâtre na bosanité étoile d'amour na bosanité na pitangola angolaise vous chéri babara trop na étoile d'amour bambo théâtre vous allez moi c'est nangamo flossi belle ba belle bambo théâtre motema Goffin Image Myriam bambo théâtre ambara kuziama Aron Bitoga salon Plamedi Hervé Massao bambo théâtre tout le monde a un prochain numéro bye ciao.